site moko image ya Congo et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu yokala Congo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo santineti ba ofinga yo mais ye et ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tikana biso OK ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasatara bino yo so bondimi yango pour la production na bino oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tongo na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka Mayo. Esengo na banda na biso boete toterde lokwa makasi boete toterde eloko ya munene boete mingi Génération Kabila. Patata Bandeko, merci beaucoup. Boyende Zalaka. Tozali Lingomba Lioko, Tozali Lingomba Munene biso nyonso na kati. Eza boyete. Boyokani na bomboko entre biso ekopesa biso makasi ya kolonga monguna. Toyoka lisusu makambo ya bokabwani te bozola tangani bolingo entre nous parce que lobi oyo eza koya ekozala mwa mobulu na kozala besoin na bino nyonso tolakisa bango ke biso toleki bango totikela bango place na Sainte-Thérèse bakokisa batu wana oyo akuna na bandel soki aza na poto tala lofundu bakomini mosusu ke bandel asi abandaki deja bolanda na mulongo tokende liboso mama Colette Chomba organizaki mpona koyamba CG ya biso ya PPRD Arimo Vatsakani na commune ya Bandal yango comme ngai mpe naza na cellule de base ya Colette Chomba yango nase présentaki na manifestation carte oyo eza carte à parti. Ceux qui ont la carte oyo et la qui c'est que oli perdre bien. Donc ils sont battus perdre faut donner la carte oyo. Ceux qui ont en côté o wel ça aucun de cause. Non, to sombi na mbongo te. Comme biso dans la cellule de base ya Chomba. Ndé Chomba a organisé manifestation oya yambi CG a senga qui peut enrôler ba membre oya peut perdre ba la qui na carte. C'est pour cela nga pe na zui carte oyo.
misusu pe bazuite bakozwa pe à la prochaine. Pour l'initiative que le secrétaire général a pris pour les cartes, et je suis très contente pour ça aussi. Il y a aussi un moment qui est dans la Sima ya Mokonzi, va soutenir Maman Colette pour les amants à Bandal, va sur Maman Batelemi, il va me donner que liboso. Mais ce pas Kabwani, il faut qu'on se batte. C'est-à-dire il faut battre les mains pour passer 30% à base, il faut passer à Makasi, base à Kati pour base à Ebele le col, base à représenter. Colette Chomba bino bomoni kaka esengoza na kati ya bandal to biso bana bandal to ipenda oui na dialogue donc tondimi dialogue biso sto za la sima ya mokonzi na biso po tenyo se kende bien dialogue kende bien bana poto bino bozo mona kaka ndenge ambiance za na kin ndenge to amaki session na biso PPRD Henri Mova Sankanya bandal to zeli bana 9h ti 16h du matin et si 16h plus tôt ambiance za la ki bien za la ki canon to sepeli mingi donc biso bana kin donc biso to za sima dialogue bino bana poto boy babeke en tout cas bino pe bo tia biso maboko pote dialogue et kende bien entre autres sepeli mingi babona ye na bino nyos. C'est pas Sainte-Thérèse avec toute l'opposition réunie, c'est simplement le PPRD. Biso na biso Batupamba, donc PPRD. Et qu'on fasse ça à Bandal, je crois que c'est une grande ouverture sur la cité, la cité de Kinshasa. Nous sommes heureux de constater que le mouvement se porte très très bien. Très fortement. Ce sont nos membres qui sont là. Nous n'avons pas besoin de badauds. Nous avons été dans un lieu clos pour éviter qu'on dise qu'on a fait une manifestation sans en avoir demandé l'autorisation aux autorités compétentes. Donc nous sommes là entre nous. Il était question que le maman de Bandal me reçoive parce que lorsqu'ils étaient venus prendre leur carte au siège, je leur avais lancé un défi, un challenge de me recevoir le plus tôt possible. Je crois qu'elles viennent de relever le challenge. Elles ont gagné. Elles sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'elles m'avaient dit. De dire merci à toutes les personnes qui les encadrent et qui les ont amenées en ces lieux. C'est la preuve que le PPRD est une force en dynamique. Nous sommes dans une phase ascendante et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Et donc ceux qui croient prendre la rue, qu'ils apprennent qu'ils trouveront le PPRD déjà en place, en train de les attendre. Nous allons organiser un comité d'accueil pour ceux qui veulent prendre la rue, parce que nous y sommes déjà. La première dimension, c'est d'abord que nous nous identifions, que les gens aient leur carte. Il faut maintenant faire un certain nombre de séances, notamment des formations idéologiques, des séances de mobilisation, des marches de santé, pour garder le cœur battant de notre mouvement au sein des Bandal, qui n'est pas que Paris, qui est aussi PPRD. Soya Bandal, basenga kinaya awa tokuta na bamama parce que bala liboso tant bayaki ko joba carte na bango na siège, balansa kinga défi tokuta na Bandal ba prouver nga que toza ebele que Bandal les amwa musisa ya PPRD. Ba yeko ya kisanga penza ba prouver nga que toza penza batu ya liboso awa na Bandal. Ezamba la liboso na kita na sala meeting na bana PPRD en dehors, il y a Gombe. Na salara pe ba moi petit meeting par-ci par-là, mais yambalo yo penzando to bandi et pasolinzela ya sika oyo soki oza penza na ba mama ya Bandal te okoka biso te. Ne toza na bango, toza na bilenge, tozo continuer. Ba oyo balingi makambo. Ba oyo ya dialogue. Balingi bakota na balabala bakuta biso déjà wana. Topesa na bambote ya mikolo yo ndenge topesa na PPRD. Mboka il faut que liboso tozongi sango susu simate babitumba bapasi babwale tomona talakaka elenge moko boye kombo na Joseph Kabila aya na mboka oyo aya ko balusa makambu tu ekoma ko biso donc bozongi sa biso na ba politique na bino ya kalawana ya babitumba bani na biso tolingi na biso kimia surtout Bandal bakoto tolinga na biso moi mouvement na cadre ya kimia donc ba jeune yango wana message na bango yaka to solola to yokana Otopekisa, bao batikali mwandambo ka ezaka heureusement d'ailleurs pour nous ezaka mwandambo toza na biso ebele to kolonga ka. Kopunga ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu yokaka Congo donc bakomba mususu ezaka soko yoki yango bo senti neti ba finga yo mais ye
Et ça m'a plaisir, il y a encore un site, nous découvrir la merveille dans la carte. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tu connais ok, ma solo est bien, donc image ya Congo avec moi si Ambingala patron nangaye yo na payer bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nangaki film moko boye, oh théâtre moko boye, équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bosa la visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki totongo na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka.